ya sika très très fort suka na masolo toleka oyo ezaka Congo ya sika très fort ebisaki bino ke na omema bino toujours na world bafait la neige na omema bino na world Congo ya sika Congo ya sika Congo ya sika très fort. The brackets Congo ya sika makasi. Don't miss it, because if you miss it, you lose it. Brackets. Petit nangaye solo la dieke awana katia samba yo leki mama mutolo petit frère solo la dieke petit nangaye solo la dieke awana katia samba yo leki mama mutolo. Très chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui dans l'émission Allo Feland, nous allons vous recevoir quelqu'un de très reconnu en milieu congolais et dans la communauté congolaise de la Feland en particulier. Dans cette émission qui est présentée par Patou Mombo 007 et derrière la caméra nous avons Bronson de la Feland. Dans l'émission quand on est dans Ibsarabino Kenon, Yemoko Mutu a besoin souhait ya se présenter, a betali solo il y a label Mboka Mboka où ezali maison ya production nae. Il aura les soins aussi d'extrapoler davantage cette maison de production qui est Mboka Mboka. Sans plus tarder, nous allons vous recevoir notre invité en exclusivité. Il va tout parler aujourd'hui, sans tabou. Tout passera sur ce site congoyasika.net. Allons recevoir notre invité. S'il te plaît, sauve-moi, je t'en prie, pour l'amour de l'amour. L'eau de Moutou va épargner Vinanga, la Koufate avant tout. Ilondo Leni Enkoi. À moi, mon amour, s'il te plaît, sauve-moi, je t'en prie, pour l'amour de l'amour. L'eau de Moutou va épargner Vinanga, la Koufate avant tout. Martin Faïlo. Ne me quitte pas. Pardon. Robert Zikionda Chéri osali remaniement bolingo komonanga na yo kite gravenga ata na marge ya badose na yo naza grade na kolinga pourkua yo pimelinga fonction ya kolinga yo Claude Mutoba GG Fulamambo. Vraiment chéri ebisa monunga avant de t'envoler ningisaka makasa na eba bolingo ekeye Odogo Botekol Junior Kachama Papa Gaël Richard Kouatina Finlande. Sabino, Scandinavie c'est Helsinki, système ya world. Donc tozo ya invité Nabiso, sentir ba kavali kaka DJ Mboka Mboka. Nini go 007. Mais tout le monde marambo est grave. T'es ça non grave, t'es ça non grave que tu es une émission à l'eau Feland du ebika ndenge zalaka. Ah ouais, quand on est dans l'émission, donc les lots et koinda. Les lots, la vérité, les lots, marambe kozala, donc, bon zapété. Bon landa biso kaka na Congo ya sika.net. Ndeni Congo ya sika lelo yambi on a lo Feland. Na sepeli to na opportunité au pesinga na le kana Congo ya sika o ya Maurice Premier les boss quoi. Mais namoni
arrivé na yo tokutani surprise arrivé na yo yana ba bon na moni liboso wana eloko wana eza ba marque ni toye tolobela ba marque te toye tolobela label ya mboka mboka. Dans moyen de déplacement. Les moyens de déplacement, même temps na yaki na vélo, bolinga bozu yambanga kar. Mais moyen de déplacement tokyo bata mo kombo nango. Te tokopesa kombo te po o baye na bango te tolobela su kombo ndeni. Bon, sans plus tarder, to yamba invité na biso, to pese honneur wana nyonso, to fanda, to yamba invité na biso to betali solo, ya maison ya production na ye, label oyo eza mboka mboka. Nakati ya Scandinavie ande na Sabino Scandinavie c'est Helsinki etikali bongo Scandinavie c'est Helsinki système ya world toleka nazolo ba Scandinavie c'est Helsinki to yambi invité na biso awa to pesa soin à se présenter. Bonjour papa. Bonjour 007. Est-ce que vous se présenter pour na balandi o nyonso bazolanda yo na Scandinavie en particulier et na mokili mobimba en général au se présenter et puis au pesa na mokuse biographie na yo. Bon nga komo nga Richard Poiti o bayebi nga na botama na Kisasa et puis na zamwa na Bandal ba master Kisasa ba benga Bandal c'est Paris na pesa ba mbote naza marié père de 6 enfants lelo na sabino que brand de sa botama qui bon en bref na sabino ngwana qui est la personnalité de Richard Poiti ngwana. Ouais, Richard Poiti na Finlande, Toyoka, Babuaka, ba musicien, ba lobela, lelo to yambio comme en tant que ozo présenter maison na yo ya production ou ezali label ya mboka mboka. Tolingaki avant to kota pena na mozindo ya ba question na biso. Tongaki to yeba au moins awa toza na Finlande, Scandinavie c'est Finlande. Tongaki to yeba okota na mboka o Finlande na anenini. Bon, nga 007 na mboka o na 2000 le 12 janvier. Donc le lot na ça na totalisé 14 ans. Na kota le 12 janvier na mboka o. 14 ans na Finlande. 14 ans déjà depuis na tika Kisasa mboka bakoko. Donc ça moi na ya Bandal c'est Paris. Na za moi na Bandal c'est Paris. O na zo ça ba master nga ba Didier Kamba. Bandal c'est Paris. Donc j'étais même pendant au sali déjà 14 ans en Mboko ya Finlande, ancienneté penato sentir les amours makasi. Au fait, au salarani parce que tout le monde a mingi batu bayara na bapoto oye peut-être au sala non nettoyage, to yebite za musala na boité, bato nyos ba au sala nettoyage, to respecter mais au moins 14 ans en Mboka oyo, peut-être au cause na moi formation. Au sala au fait au sala non ni na Mboka o. Bon nga na Mboka oyo na bima na nil parti, na Mboka oyo na ya na 2000 ans. Na Kota Chic ya métallurgie. Chikwana 3 ans après na sisi Chikwana na kota boulot na totalisé 10 ans. Donc na kati ote Chiko kota ya métallurgie neti bana oyo bana ista basalara na basalara bana ista basara neti machine outil bana ouais za bana ista za kande bana ista ndengo lobiande basalara yango wana. Mais na suka ki wana te na koti boulot na yo konye ba chik na minicho na za ingénieur ya métal. Ah donc za ingénieur à métal na mboka o et puis 10 ans fonctionnaire à l'état. Oh donc yo za fonctionnaire à l'état donc chaque fin du mois salaire na compte ya fonctionnaire à l'état. Na yaka mana mboka o na sali bana kin et puis bana ba olandanga na sala 14 ans na za 10 ans na musala ya l'état ingénieur na métal ndebo mona ba masolo ba tram na mnezo tambola eza masolo na biso.
Ah bon? Donc na moni CV ça quand même c'est bon. CV ça c'est bon tendenge nini. Tolongwa to bimad na nil party. To bimad na nil party so na zongi vraiment na bakisasa. Nga na tangi na Bandal et puis na Kena ITS Gombe na ça tout d'abord. Na ça social, technicien social. Tout d'abord na Kisasa tout d'abord. Naza mutu moka normal tende ka batuka to sangana na lycée Bosangani. Ngala benga pote za lycée Bosangani. Ngala za technicien social na Kisasa tout d'abord. Ah donc na Kisasa déjà au Bandaka déjà Masolongo déjà. Na Kisasa na tanga technique sociale après R na sisi technique sociale na ke une année na droit na sali droit une année après talaka masola ba pote ya on a bendana. Ah mais est-ce qu'on a poto Masolongo ezandeni pour peut-être poser nous na mukanda te to ebité. Ti na poto vraiment mutasala 14 ans na mukanda te bon na ebité bon nga vraiment na kenda na Kisasa déjà depuis kala mutana mukanda ta ok Kisasa. Oh beti déjà combien de tours na kin? Oh nga na beti na sali 14 ans na kenda 12 fois 12 do chaque année na kendaka. Ah bandeko bozola na makambo donc 14 ans na poto 12 fois. Ce qui veut dire au plus au moins une fois na année ou 2 fois na année pour les bêtises 14 ans 12 fois na kin. Donc tozo koba mais to beta mingi li solo ya label na e pour na yangonde ay ko beta lango ay ko beta li solo ya maison na e est-ce que peut ça biso combo ya maison na ona? Bon label o nga nazo représenter naza nga moko représentant ya label mboka mboka o esala ba makambo ebele esala ba montage esala ba filmage esala mambo ebele na mboka oyo mais balobela yango te yango nga mona leki lelo na mekolobela yango quoi. Dans label na yo combo maison na yo combo nango mboka mboka donc ba genre nini ya production au salaka na maison na au salaka au produisera pe ba musique ba musicien ba ya robeta ou bien au salaka nini au fait kota pena na mozindo lo ni au salaka pena na kati wana détailler biso ngo pena ndam pona pena ba téléspectateur au ba Holanda ba koka pena ko yeba pena maison na so salaka masoloni. Bon maison na nga au fait mboka label ya mboka mboka et ça la makambo belé et passant na ba coproduction makambo belé na mboka oyo to bengisa ba musicien et belé ba ya ba beta na mboka oyo mona label mboka za toujours na kati wana net musicien ni na kati ote ah to bengisa da ba lokofe ba mbuta ba te belé ba ya ya nzambe ya masola ba combattant na banda ite aha anda beta na ba mboka oyo na mboko ba lokofe ba ya donc il est na maison na oui il est na coproduction pour na zaka mutu oyo na kati ya production na zaki na même mise na nga na kati yango mona makambo il est bongo mais siko quelque part pe to yokaki keno obeti sara muziki neti ba bengaka o DJ ya mboka siko DJ ya mboka ngolo ba donc na osala pe ba production ya muziki so mutana ba fête na ye ok obeti si muziki bilo mo bongo na la belle mboka et ça la en fait et ça la tout na la belle mboka et ça la filmage montage et beta musique na ba fête et organiser peu ba fête net ba fête oh la belle mboka zo préconiser et ça la année au banda et ça déjà na calendrier na biso quoi mambe belé go salama o ko ça na sous la belle ya mboka ka ndenge zalaka et beta musique et ça la ba production musique ya ba événement nyonso presque il est kana mboka. Oh donc organisera pe ba soirée ba manifestation nyonso organisera ngo pe. Oui, ba manifestation to organiser ba manifestation awa ba manifestation mingi elega awa elega na sous production ya la belle mboka so moni manifestation mozo salama mboka zawana donc la belle mboka eza na coproduction na kati ya masolo wana. Donc pour plus de contacts boyo kibino mongone ti invité na nga outi ko brosser yango azana maison na ya production alors numéro ko likanase yo mutoza na fête yo mutozo organiser manifestation pour na ba couvrir yo musique beta na nengo esingeli mutasara masolo wana yo tozani sur place awa donc azo continuer toujours ko décortiquer maison na ya mboka mais nenga suna tout na vana continuer et na comme na point mro ils très sensible na tout ne bongo oyebisinga keno bato ebele bandimaka ote comment yoza maison de production sala musala na mboko yo o produisa bato ebele sko bandima ote na comprendre ote mais quand on ko éclaircir ba téléspectateurs ba Holanda bandima ote na sens nini.
Bon, bato belé oyo barolo bake bandimanga o ngana lobi ke bandimanga te na sens ni na lobelango. Na lobelango bato tout o ngana na participer na ba œuvre na bango jamais balobela ke mboka participaka. Baleka na ba mission belé. Baloba jamais ke mboka c'est pas à participer na ba mission na bango. Ya ngana ese bato na bingana za lokola zamba oyo. Banzete za ko bota eza ko bima na sa anniversaire te. Il y a un moninga moko lelo na leki na lobela la belle mboka o eza 2014 na 12 na 11 na 13 o eza 14 et belé na ebité pla ba suka quoi. Mais ngana landa moi ba production ebele na mona kombo na eleka na siwa na ba dédicace yo siko ba dédicace yo na kombo na et puis ba futi yo mbongo na musala ba sa yo siko ngaki ba lobela on a sens nini puisque bango ba osala la promotion il y a l'euro na bango na dédicace na siwana ba tie kombo na yo sko ngai ba lobelo peut-être na sens ni est-ce que na ba émission na bango peut-être ba pesa ko pe ba mbote bilo mo marque wana parce que ba futi yo mbongo sali bango musala ba sali makamu na bango ba tie pe kombo no na siwana Richard Poiti na Finlande mais siko ba lobelo na sens ni te pas tout omoni ko lobela ba sala nga plus tété mais ba tout na bango osala gi l'euro na banani. Mais faut tant quand même bateau ça ina bango loko quand même pour la moi bien ils étaient loko ngana leki na Congo ya sika awa na lobaka Congo ya sika te na leka kuna te donc ça quand même ingratitude bon ingratitude des na ba congolais belé ya on a ba ke oza 2014 photo mais quand même ko sembola mambo belé ngana Richard Poiti o ba yebio o ba yebité ba tikali bongo mais au fait to ke na ba œuvre ngo oyo sala na mboko yo Eza ba œuvre à caractère nini, à caractère religieux ou à caractère de tobengara entre guillemets mondain donc profane. Eza ba caractère nini ba œuvre ça est-ce que pendant la monipe na zoaki pe moi quelques productions à Finlande awa ezali awa na ebité so cameraman na biso ke ozwango hein ba production oyo na se to ebité so ke sama pas sama na mboka oyo neti obi wa maison de production moko oyo ezalaka na kati ya communauté congolaise. Ezakara moko awa donc les mboka alors neti yo lobi yo nde oza géniteur na yango sûrement et passa par maison na yo cameraman so ke ozwango eza tellement ébélé que to l'accepte juste 3 donc na ebité ceux qui okoki ko oyebi ba CD o to zana ngona mesa parce que to lokota ki yango na salon na biso a place maison na biso teka ba disque to ziongo a to mona production na ngeza Finlande na ebité soko zana connaissance ya ba biloko ba produit o eza na mesa na biso ouais na zana connaissance pour ba produit o nyoso o bo tirer ba échantillon oyo na participer na kati label mboka et c'est participer na kati et c'est participer vraiment mais bango au moins ba lobela yo. Bon, kolobela en fait oh kolobela na ebité ponga na ba interview belé na ndaka. So ba lobela nga ba sanga ke ba lobela ka yo ba lobela ka so ba lobaka pété wana tampi menga na sala musana nga ba pesa nga mbongo to suka wana quoi. Mais ça même bien koloba place bato ba edaki na moi quelque chose ba salisa ki na moi logo moko. Enfin, okotanga comme na bango ezaka moi bien. Donc, Toyo Kibiso Moko invité na biso ndenge à brosser moi inquiétude pe salami à sala moi musala na ye hein donc en passant ceux qui bozo sala moi ma solo eza masolo a bientôt ces pays na ba CD yo en tout cas to monique Finlande et ils ont asimate ke liboso mais mutu pe so kazo sa moi coup de pouce ko citer moi combo na ye na makambango ezara toujours bien et to moni CD ya papa Henri awa to moni concert ya ndeko na biso c'est face lui lama to moni disque oyo ezape awa ajanga. Donc il y a Charlie Adjanga ou azobeta musique na Finlande awa alors ba CD nyonso oyo ezo passer par maison il y a la belle mboka donc ils zappé bien asai nous ça qui toko puisque ba sengi biswango de partout totini la bango ba CD oyo mais mutu sko OP azaki héros dans l'ombre et oza bien na ba intervention na bino na mambebele bo meki même ko citer kombo na pour le PC makasi parce que to lobby Finlande NC Scandinavie c'est Helsinki donc Tobo Sanelo Kouana était très fort toujours. Mais DJ Mboka Richard Poiti na Finlande, Toyoka ba boaka yo na ba musicien ebélé. Relation na on a ba musicien ezara en fait ni. Bon relation na ba musicien ezara ka ba viena ba petit na bango, viena petit na ya, ba viena petit na ya. Ah mais tout le monde fonctionnaire à l'état, il y a poto sikoyo, mbongo ebélé, wera boaka, kofi boaka, tozo comprendre monter.
te mais ezaka ba vie nanga na ba petit na balinga petit na bango yango ba dédicacer petit na bango. Donc ça simple dédicace kaka boye vidéo bino nyonso bana bandal mais Kofi abana na limbati. Te mais bozolo ba vie nanga quadra man j'ai sali en passant vie wana mokonzo ba mission Congo bon ce qui au sol na bien a dédicacer ça vie mo ça bien. Donc bon ebima Viana za patron pour comparer na ba mission. Mais justement patron a betio pena na kata champ o esala. Hein so champ na fetité donc muta obineate a betio siko na kata champ na seke mbonge bimaki. Non, Viana za patron, yemo aloba yemo za patron. Viana patron ala pesa patronine. Soit za patron ala pesa patronine. Et bon pour na wira. Te me wira za viena biso ya parler à Bandal. Viens aussi à Bandal, viens à Bisso, le roi de la forêt, via Bandal. On prend un gars à Bandal, dans la Bandal, oh, t'es baya koya. Mon Bandal, bon, moi, expliquant moi la divagation, n'est-ce pas, bana king. On prend Bandal, oh, ya koya, t'es Bisso Bandal, to kota na Bandal, to kota t'es Bandal, oh, baye m'da ko baso m'da ko na Bandal, non. Bisso to kota na Bandal en 1959. Oh. En 1959, oh, bah, tongi Bandal Bandal, Bisso koti. Ah bon, donc il y a un droit à Bandal. Oh, biso to na Bandal air to kota na municipal, na terrasse. Na terrasse municipal, il y a municipal à Bandal to bima na bula. Na terrasse to kota na se, biso ba na seri wana. Tu na ba na seri so ba kota na terrasse ba bima koto, biso sala ba li pate wana. Mais pesa biso ta 3 noms. Il y a bateau, il y a Bandal o ba oyeba que non les rozolo baboué ba nostalgie zongi que non oazo ba mwana Bandal c'est Paris, il y a solo penaza mwana Bandal ba comme mo ya kala sikoyo OK non soko beti comme mwana Bandal nyoso fai ba netinga na mwana limba so na bi maître bambou mutu nyoso ayi bien parce que yo mwana Bandal c'est Paris pesa biso 3 noms au pesa que non so pesi comme mwana bana Bandal nyoso ba se retrouver donc il y a le bosso na pesa na pesa bana Bandal o ba bi bana Bandal ya solo poso na pesi ba kombo kala mwana bana Bandal musu ba se retrouver et puis ba se retrouver pour ba ya roya na pesa na vieux Ziba so tuni ozu mi mwana Bandal sanga vieux Ziba zara wapi après ton okumba ba vélo vieux Ziba na tengelo pauvre ya Zefondo mutabana mama makasi na Bandal ya Zefondo on na tangi ba vieux likis baza ebele so na tanga ba bo kokate. Tu sentir que non Bandal c'est Paris, moi na Bandal yeyo a représenté et Bandal partout azali awa na Finlande, Scandinavie c'est Helsinki na Finlande awa à sala maison ya production na la belle ya mboka o ezo sala ba production, ezo sala ba montage, ba reportage en tout cas côté wana te féliciter parce que tout le monde qui est intégration eza makasi mais nga mona ngana na yeba est-ce que oza vraiment intégré na kata mboko. Donc 007 nga vraiment na vraiment intégré il y a grave pour na bien intégré na binga na mboka o na sali 14 ans 10 ans ya musala 10 ans ya musala ya pamba te bo eskizenga 10 ans vraiment ya musala on na ma 10 ans ya musala na sali 14 ans ba quand na ya poto kala moni ba balabage mo na poto kala o mona na ba cha même pas okengela ata immeuble pamba o me ba mo na poto na ume na poto ba tuno sani na poto ngo zwaki nini ya omoni redi amisa lobaki to yaka na poto ko zwa maele ko zonga ko tonga mboka mais ba dusu na poto til lo bazina ngo maele te mais siko na Congo déjà moi oloni déjà ta moi nzete na lona nzete na Congo na par rapport à makambo nini neti parler oki ozana moi parler parce que 10 ans quand même ancienneté pendant ils a okemba moi parler ata moi bikok moko boye un jour ata moi lupango moko boye zo bota matiti bakataka et lo moi marque wana na Congo est-ce que sali yango déjà. Est-ce que parler les abma eloko bon ça bon na Congo yo sala nini kazo sala nini na Congo étant donné wana ancienneté belé na poto te ki ancienneté na poto na vanda na poto so ba tuninga ke somba parler na poto na biso ke na somba parler na poto dans na poto ezali na poto parler ezali ouais donc te remercier invité na biso to baraka na kisasa te na vanda na poto bana nga baza awa bayebi kisasa te bayebi kuna te na parler na poto ezate na somba parler na kisasa po batu ba dono na ba monela pasi te lo ba vient nga lutumba sima o masia. Ouais donc respect na invité na biso parler na poto ezantsa kave donc ba proposition sur le kanakati ya émission oyo ezo engagé invité na biso azoloba. Alors tout le monde qui Finlande oyo esimbami bosimbi yango na maboko vi makamunyo so tsolo ba maison production label mboka ezo sali pe ba
ba élément eboti bana nango tomoni à travers ba élément nyonso tomoni ba fête pezo le kamingi na Helsinki awa surtout tuni na nazalai kuna na sagi masolo na ba organisation ma nyonso tozo ka toujours mboka donc label mboka donc il y a maison à production mo ya munene na kati ya Finlande awa plus particulièrement na Helsinki mais comme toza na Helsinki awa na Finlande comme tozo ba toujours Scandinavie c'est Helsinki est-ce que oyebi ba play ya mboka oyo Finlande mais 007 ngavuma na yako lobela ba play te na yako lobela ba play te ba play yo yamba ba yako lobela ki play po omoni play aloba yemoko play akoloba yemoko te kaza play batunde fo baloba ko za play omoni Jesus Christ Jésus aloba te mais ba mona ke ka ke na ba œuvre Jésus atika lobela rien atika lobela te ya za play moi ngana lobela ba play ezate pona play il faut ba lobela yo ko lobela te ke za play et puis ngana lobela ba play wana ba futi pe mbongo pete ya publicité na lobela ba ondeni bozana communauté congolaise a na kati Finlande ouais communauté munene zala wa munene vraiment grave oyebi prudent monsieur prudent ngana ebi aza animateur ya soso ba congolais nyonso bavana na Finlande à Morkov en sigle quoi oyebi la kadi DJ mboka question eza simple oyebi la kadi eloni pona na présenter na lobaki ke non président moi prudent ya on a tuni o kaka soko oyebi la kadi omoni 007 ave mes émissions 007 donc ce que olobela mutu tozo lobela kombo fa futa tam sumbongo na régie lokwa muta futa mbongo te ko tu nangana msuga poati webi mami fonzo na bike ser nanga beta forme danze enfin oko tu nanga mami fonzo na ce que mami fonzo beta forme danze mais tu nanga basala nini bon côté wana ba question ezanga ba réponse ya yo si on a posé une question wana balandi bazolanda biso donc na meki ko brosser moi ba communauté ezalaka na kati awa ya mboka oyo ba en tête nango bazalaka ya on a banaina nous la charité bien ordonnée commence par soi-même étant congolais to banaina on a ba congolais communauté congolaise ya Finlande awa to côté pe na moi communauté congolaise ya Angola ya on to linga to citer moi ba kombo bozo on pena ndinga mabete donc ina ebité Richard Poiti ya mboka la belle mboka na kati ya Finlande to linga ki to ebakaka pona toyebi ki aza entrepreneur aza ba immeuble na Congo et puis aza président ya communauté ya Angola yango to brosser kombo na et donc balandi ba comprendre biso na sens wana parce que tozo ba président ya ba communauté nyonso étant donné koza géniteur ya maison na ya production omoni 007 soko tuninga lokola président Mawete ngana yebi président ba communauté ba congolais ya angolais eza Mawete président aza na mbongo yemta wa défendre couleur ba angolais otuninga Francisco Tendele atinda ba azana ba plan o biso to mona eza omoni ba président musuko tanga ba président te ya mupepe otuninga mami fonjo o défendre beta forme otuninga prudent mwanga to yebe président otuninga président Mawete azo défendre otuninga Francisco Tendela bangolo nga na yebi ba défendre ba congolais bango wana bango ane ba bangvu angolais président ba angolais ezaka Mawete so tunenga président bangolais na website ke za Mawete président bangolais ye mutu ana mbongo mingi à part bat nangola na saluer président Beto Kangama ya Kabu Sport bango bana l'art et bani. Ouais, donc peut-être tout se comprendre na comprenabilité puisque nazo lo baba président ya ba communauté mais na uti ozoasko nouvelle ya sika pona ngana ebi na communauté angolaise président nango ezarala kadi on a posé une question wana donc eza polémique te na émission na biso tozo lo ba polémique te mais Richard Poiti na Finlande DJ mboka maison label mboka a révélé biso sous ba chose cachée awa que non na Angola président Angola la communauté o ezala awa ezali Mawete donc to saluer en passant ce qui yenda za président nango mais to rezoa bango pe en exclusivité pour na to meka ko zwa moi to sa moi quintessence ya makambo wana nyonso na za président na za président pour na communauté congolaise eza prudent et bon na communauté ya ba Brazzavillois na za mukonzi na bango mais Brazza vraiment Congo na ngambo na président nango azarate
président na onga ya mboka na bika président de nous Sassou Nguesso vieux denges esili. Ah, ok. On passe maintenant à Sijo et Landi, Bandeko, bon, mais ça n'a pas de Arabie Saoudite, Scandinavie c'est Helsinki. Scandinavie c'est Helsinki, système ya Worlds. Hein? Donc, tu vois qui ba brackets, Kalamingité, HR, Royan a fait l'an, tu vois, il y a interview, tu vois qui brackets. Tu vois, sinon, système ya Worlds, tu vois, mata. Na vitesse ya ondes, vitesse à ondes, vitesse à lumière. T'as la vitesse. Congo ya Sika.net, Maurice Premier, très fort. Richard Poiti, ba musicien quand on tolo baba yemba yo, to lembi yo koyoka na ba musicien Wera JB. Donc olobi ba play na mboko yo, o reconnaître play morote na ebité ata moi 2 3 play o ba so la bien to lobi te que non. Op ça la publicité na bon mais na mboko yo bato yo mona que non. Ba so la quand même bien, ba la tra moi peu propre, ba zape na car. Donc, il y a bien moyen de déplacement, puisque tout le monde a mis sous Bakar, mais moyen de déplacement, moi, propre, pendant tout le monde qui a BMW Moroboué, nouveau modèle, très mystique. Mais, Nambo Kangopé, Nambo Zaka Yola, Lozayo Moko, moi, bateau, basola, bien, balatrape moi bien, ok, si tu es à moi 4 5 T, bateau, baza play, basola bien. Au moins 007, ah, tout le bela, ah, ils ont l'offelan. Jour au Bango, tout na Bango, n'a pas que play à l'obarate. Play il faut battre le bagoza play. Play il faut battre le bagoza tout ça play. Ngana sepela na batnanga lokola ba ziblaison, blaise de Finlande. Alo barate ba action zo sala matozo mona. Mais cette action ni ya sala. Mais ziblaison action zo sala bat baza ko mona. Bato ba yebi. Ya on a biso ke bato ba yebi. O ba yebi te. On a biso ke za rabongo. On peut dire que je sais que Batmusi Kotanga ba comme na bango en émission et ça quoi tout les quadra coraman Kofi Olomide tout na oyebi meloman wana alors c'est quand même ça OK ah mais 007 obungi tondeni futu na bato basala moi babiloko na mboka oyo na oyebi ça OK mutasala salon na ebi salon so pembe zana kanyemi asa entrepreneur na ebi sous Gilles Mbaye azaka pe na salon entrepreneur na ebi VS Josas entrepreneur faut que tout na bato ba sala makam na mboka oyo ezate ke ovandaka awa mutu na eza na kisasa po bato mingi bavanda na poto mitu na bango eza na kisasa au moins na place avandaka abota bana foyer na eza na awa mais mutu na eza na kisasa biso to komade ya bana poto ondi marabana Suède nazana ba master na ngao ba defendaka bien Papi Kamani na Kanklo Esilia. Et bon on a Paris on dit bana Paris bazo beta forme mikolo tozo mona na ba réseaux sociaux ba beta forme ba lobi ba odo ki sabatu mutu donc est-ce qu'on dit marabango ti nani ba mon ndengeni kuna déjà moto a beta forme a beta danser onos nani wana nani onos limbambe prix Nobel azakuna banina tsa ba on pandi le kolo ba ko gagner te donc jour pour yenga moni onos agamo beta agenda ko beta match à domicile au moni ne to wana Finlande a muta ke beta na Paris to beta match à domicile onos limbambe prix Nobel de la SAP agenda ko beta match à domicile agenda ko beta pas na bango na Paris mais azo gagner donc sigo to lo balani ah mais tu as cité Comboté pour na respect na bango mais tu as cité Onos Limbambe prix Nobel de la SAP mais kunara na Paris en ba on dit mai soute qu'on dit mai soute ndeni match e beta ma koto kuna babi ba on dit mai soute to mona na ba réseaux sociaux alo ka soute donc siko bino batunae o ya mboka oyo peut-être il faut que renforcer ti Onos Limbambe talaka prix Nobel la SAP ba personne pas déjà yé Holanda ka yemoko ouais ba mutu so azate de base zela mukomusu prix Nobel de la SAP muso akobima nde Onos Limbambe apesi pour ça toujours le tenant du titre ah donc yango na bino moye bolo bila bango ezate pona déjà oyo akende ikuna ba okoka ete donc bino déjà donc masolo carré te Onos Limbambe déjà dans le titre talaka mutu azana titre déjà donc pour moni na catch za so bunjo za na ceinture il faut pesa on ceinture so ba gagner aussi ceinture opesi depuis prix Nobel abima moko mso abima sauté donc je base am ko mso ko bimande to yeba mais cameraman na biso zwana nous DJ Mboka bien parce que to moni neza na pesi masola maison comme to le lobby la maison mais to kendeli sous na ba image to zwa pena ba élément nyonso ya salaka na place siège na ezali na évolution na makam nyonso mais to moni pena on dira zape sapologue parce que masolo a betio faut yeba pona oyeba est-ce que présenter biso théâtre eloko moko betinina te 007 moni nenga boye masola ki nkutu ngana benga ngo masola ki nkutu
masola ki nkutu ndenge ana soki nano ba bengi ote ko za presa on dimate moni nga vraiment na lata pona batte na lata pona nga donc oya yebi ayebi oya yebi na eta yebi na ete ata moi kombo ya biloko la teza HMT ti bato ba yebi na biso ke bato ba yebi omoni ka ke koza lokola omoni bana kini so mutabeti bana kini ba kota ma magasin te wa biso ke Joana beta ki boya et puis ba deviner ba beta ba nga benga ba sanzo bana kini ba beta ba sanzo abete sanzo ne kenet donc bato ba mona ba beta ka ba sanzo. En tout cas, tu comprendre donc balobi o ayebi amoni ayebi ni na lati donc mais biso batu to yebi masola lati eza mystique mais bino pe bo découvrir bino moko boye bani na lati. Bon, est-ce que oki ko citer les biso ata 3 noms oyo na kati ya Helsinki oyo o portaka pena à cœur. Baza ebele mais yo citer les biso kombo misatu. Te to salango boye. Na communauté congolaise puisque au moni biso a na Finlande tozana ba communauté belé to sangani to a place moko to benga ngonyo so batamangala alors to ke esko na communauté congolaise 3 noms kaka hein oyo mona rapina ke non batu wana pena portara bango andeo ya famille na yo hein to cha famille na wale ka puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même so to ke mingi bongo aya opesa ka famille na mais andeo ya famille na batu misatu oyo portaka na cœur na mboka oyo Scandinavie c'est Helsinki. Bon, sur le bibongo, au moni tout d'abord, yo le bina famille na ngate, mais ngala soki ngal boso na porta na cœur rezana die. Après, die na porta na cœur, après bana nanga, après moi sinanga. Siko wana okimi biso. Au moni ke wana okimi biso to lobike non? Tozui die, to tie pembeni. Tozu mwasi na yo, to tie pembeni, tozu bana to tie pembeni. Siko batu o ya Helsinki awa ya Finlande en général. Ya moni ba américain, ba anglais ba nini ke be close to your friend, be close to your enemy. Zala pembeni ya zana master na yo et puis zala pembeni ya ennemi na yo. Eza option ya judo. Pom ennemi no mo atombo le kofi ezate. Donc quitte à master na ba yebake na za master na nga na za ennemi na nga yemo ko définir na comportement na ye. Donc ça tenga na ko lobelango et là on a 007 yango. Divanombe l'excellence de la bombe atomique Brian Maria Sabrina na pesibino amboti place bozali perenne yemwe. Comme tolobaki na ibandeli to lobela label to komi ko chiter to komi na suka ya émission na biso to ebité invité na biso Richard Poiti na Finlande soki akoki kopesa ba mbote hein ba mbote na batu oyo ba Hollanda esikoyo hein donc so ako citer bango ba mbote vraiment na batu oyo ba Hollanda. Bon nga na pesa mbote mingi na pesa mbote vraiment la femme na nga Gina Nzengele Gina Poiti on a benga au-delà de l'efficacité donc place au bango basuki kitoko ya bango place suki ya ebandi au-delà de l'efficacité grand prêtre mère na benga kai na pesa mbote na bana nga nyonso Jessie Luc Rachel Mardoché Béni tala lelo brand tala brand bébé ya siko abotami lelo brand na pesa bango mbote na bosani te ba petit nanga vraiment ba judoka ya Kinshasa ba petit nanga ba judoka tout ya Kinshasa na pesi lourd mbote ya trop na pesi maître cool mbote na pesi champion qui fire na yebi na pesi mbote wana ba petit nanga ya kala na petit nanga baza ebele o ba tika masano mona moko azaka na pesi Junior Juma na pauvre mobile ya Mimi na pesi mbote ya trop wana ba petit oyo bazaka toujours prêt pour la révolution na mbeba te okwei. Ouais, donc avant tout ce qui s'est émission na biso, tu as une question moko, mais question ne aux moi passer à question moko surprise à bien ngote. Donc ayo kangona nte, mais lelo yemo ko lobilango. Mais avant qu'il y ait une question je salue en passant Landry Mabele molongani ya Blaise de Finlande, de la Finlande. Hein, a salué Yvel Ngama Igenzaou, Lydie Koli, la femme illégible. Bon ça na bongo. Acha, to pesi bambote, to pesi mbote na Janvier Mbeko, to pesi mbote na Jean-Marie na Kotska, Perenne Mbwe. Hein ba petite a fait la gesha Mombilo Francis Chekevala nono sente. Yemoko l'énergie mami Fonzo central. Hein to pesi mbote ba bizu ebele kara na Divanombe ndeto lobaka. Alors
DJ Mboka Mboka Richard Poiti na Finlande kombo moko makasi kombo ezosala ba polémique maison label Mboka Mboka très fort na kati ya Scandinavie comme tolo ba Helsinki Scandinavie c'est Helsinki Scandinavie c'est Helsinki mais baloba ba série moko boye batu ba sepela question vraiment na on préféré pena otala pena ba téléspectateur yo moko o meka kolobango na mukie na mingité ba malobebele bima batebele ba spécula que na mboko yo lobo beti 14 ans 10 ans ya musala mais ba spéculation loba que non au buka ba chèque au sala ba chèque au kota na ba maison yango kenda ba kin 10 fois au bimisa ba biloko ndela ebate et arriva que ba kangayo olobini pour na point wana. Bon, 007, c'est ça la question, basé la rabayoka. Mais bata la vraiment caméra bayoka, on vraiment bien. On moni vraiment moto vraiment. Alors ça la campagne, on a ça la campagne, on a alors ça la toujours publicité. Nandenga bien. Nandenga bien pour moto à ça la chèque, moto à bouka ba banque, moto à ça la masolé belé. Arrose à jamais na boulot, arrose à jamais à ça la boulot tilelo. Mais pourquoi bah l'on boulot? Il faut poser une question en 007. On va, bah le gars vient en bébé, na c'est carbango quoi. On va, au moins 007, au moins na Finlande, c'est que je papier impôt, tous en a différence, il y a tous la classe sociale monte na bango. Naza congolais, mais tous la classe sociale na monte na bango. Tous en a impôt A, tous en a impôt B, tous en a impôt C. On va, bango bazana A, mais ngana zana B. Pourquoi on a B? Point d'interrogation, parce que papier on va vérifier. Va vérifier toute la classe sociale mon a bangote, yango Platon le baïe. Platon le baïe connais-toi toi-même. Cogito ergo sum. Ya, connais-toi toi-même. Et Platon beta ma solana beta ngo pona batunyo sote mais ba comprendre a été. Et habite aussi la cité idéale. Cité idéale est là au salamate. On va biso sur la classe sociale moroté. Ya on va distribuer la classe sociale ngana bango. Ba beta ba campagne na to classe sociale mona bangote. Babi misa CV na bango, babi misa bango, babi misa nga totala. On va ba mususu ba ko bisa minoke ote nazana boy mais ya mupepe. On va ya mupepe. Masolo ba inachevé zebele. Oh ba inachevé na masolo zebele. Ba construit sans terminer. C'est détruit. Et le bas vient Pascal Poba. Construire sans terminer, c'est détruire. Construire sans terminer, c'est détruire. Donc, comme quand on est dans Zoloba, émission na binonde bouti ko landa na yamba qui invité na Richard Poiti na Finlande na label na ye maison na ya production label Mboka Mboka où ça la ba montage ba reportage mais ba DVD oignon so de na Scandinavie a plus particulièrement na Finlande de Karanzela na ye to bien invité na biso na suka émission na biso o to silisi awa ya on na Zoloba ke no to za na site na biso kongoyasika.net ya Maurice Premier mais Maurice Premier bien. Maurice Premier na ebi aza le boss ya kongoyasika.net. Donc on ça va œuvre na ba tout masque na bo me ko soutenir. Moi mon balu a une initiative va bien. Mon initiative va bien biso to lingage pour ça là. To la bateau te ba tsaka bateau bâton na ba roue. Pour bateau ba ko ya basé belé. Mais il va rester comprendre bino et puis banganga na bino aussi ba kufa. Banganga na bino aussi ba kufa ki. Si tu comprends bino on va renouveler nganga. Au moins na minute 007, tout ça sous 2014. Au moins na 2014, au gros sarana na pe na lié. Ouais. Au gros sarana na pe na lié yo. Pe okufi. Donc ça na kisi. O me rotika pe bana na yo. Na kisi te mo rotika bana na yo. O rotika pe bana. To tuni est-ce que yo za na kisi? Yo za na kisi. Mais Jésus-Christ ba benga Jésus-Christ ba benga nganga nzambe. Ah, on comprend. Jésus-Christ ba benga nganga nzambe. Donc biso to wana. Donc na minute o gros sarana na pe okufi. Au perdre pe vinayo tiki pe vinayo yona ese batu mingi bo sakana na batute to ebanite to yaka mboka to na lycée bo sangani mais to yaka mboka ndenge na loba kaka boye batu ba loba plus tard idéologie ya mboka mais okoza pe viena nga mais to beta no ki master to zavie mais sokoza ki to beta no ki master donc okoza viena age mais na master to za ba master ya moni batu muso ba benga batu za collègue na moni eloko définissa ka batu fin omoni na début bat omoni fin muté ma solo
fin muté asuka masolo et débité moni jour mona botamaka bato ba mona ngesengo mais jour muta kufaka bato balelaka ya onde suka to na to zela ande suka mutu to go ndako be bois ba fleur lelo ben est na bisuka na na ebité quoi. En tout cas, les sons DJ Richard Poitiers mboka mboka lobby eza pena kitoko makasi yo moto fandi wana musala kaka ofandi o petit nanga okoza no pe akoza petit na yo mais zongo na ninga bien yo benga petit nanga wana wa minimiser petit et lobby lo mo te mes collègues boko sala ba masolo hein bokutani na likambo boye boza ba collègue donc yo moto fandi wana yo mo petit nanga tika makambo wana to wana poto. Donc modernisation ezokende toujours liboso tika ko minimiser bato donc yango wana sikoyo to sukisi émission na biso mais na suka nde to pesa comme d'habitude na ba émission na biso boyo to fanda boyo to ando pesa invité na biso micro na suka ya émission yemoko apesa atala caméra aloba eloko o yazana ngona kati o peut-être biso to bosana iko tuna to tuna ki était azana ngo pona bimisa premièrement to arolobela pour la maison naé et l'autre quoi que pour la maison opportunité et puis deuxièmement on a pour la yemoko en attendant à passer micro à raisonner déjà le quoi zolobela mais en passant je salue l'évangéliste Edo nzetambi là-bas au kate kola makasi kaka ba meki ko bundisa o me bazoko kate évangéliste Edo ozopesa biso ba conseil na tongo na midi évangéliste Edo en tout cas nzetambi la système wana kaka to oyebisa ngai hein nzetambi la ba okata me yango mo ezokola kanango kaka tala kaka Scandinavie c'est Helsinki o ya robo yango azate tout Scandinavie les ba Scandinavie eza Finlande Scandinavie eza Helsinki zo prendre ba prêtre babima a boyebi vous allez prendre batama kasi babima aboyebi mais le lot to lobila makambu ya système ya world to yamba bracket mbala ozoya to yamba HR ba émission na biso boko tala pena bracket interview en live world toujours DJ mboka to komi na suka ya émission na biso to ko silisa me pona to suki sa to opesa yo micro otala caméra o pena donc ya suka pona ambiance ya émission yebika marambeza ebele ya kolobela me to suka na lelo pona boye mais tala caméra ya liboso lobela eloko moko oyo biso to lobelité ou bien oyo po lobelité pour na label maison na parce que yango ndeza important puisque to bito ya bamboko intégration zo salama puisque wana eza entreprise mobimba to ko lobape oza chef d'entreprise so ozo yeba to oza chef d'entreprise puisque eza maison ya production lobelango eloko moko oyo ezaka na mutema na yo pona yango deuxièmement lobela pe loko oyo ya Finlande awa oyo ko zala au peki aux alrapé souté to pesi au micro au lobela au talapena micro et puis na suka nango wana au baksa sou ta de combo pona ngana omona ka obimisa famille na au baksa sou ta de combo après to 4e émission na biso wana. Merci 007 vraiment na remercier ndenge ya mbaki ngana émission na yo na masuola nga ya label ya mboka nazo yebisa ba congolais tout au bavana na Finlande va s'intégrer vraiment dans ndenge solo. Intégration ça raté na matongi. Intégration ça raté na déstabilisation. Au sana ba campagne mais ba futa ki mbonga ba campagne te. Omoni ke sala bien te. Na remercier ba tout vraiment ba linga mboka. Na ba linga ngate. Na ba jaloux. Comprends? Na ndingi ka te bino no subo linga nga. Pona fona za pena ba linga ngate. Wa nde mutu normal azaka po Jesus Christ ye moko monika ndenge baba. Abimisa ba mapa. Bama ebonga mangi vino mais juka barré babaki ba barré batika barabas nga vraiment na remercier ba tout bato la émission oyo na Congo ya sika et pas Maurice Premier bala nango vraiment na likebi nyonso ba beloko ni mutasala nga na lokola zamba oyo banjete za robima na sa ba fetité na sa bongo na remercier bato tout oyo bazo intégrer bato tout baza initiative bien na Finlande net basoso pembe baza na salon na remercier bato oyo tout baza na ba initiative bien bakanga bino esprit te bo pusana là-bas akanga Jacob mais Jacob a dit que laisse-moi aller on a obéta bino bureau amike mais na remercier toujours Jinan Zengele au-delà de l'efficacité na benga ka grand prêtre maire on prend na remercier bana na ngatu
oyo bakolandanga ata bakolandanga te mais na saluer bango la musika na remercier mami centrale mami Fonjo moi so abeta forme koleka ya zate na mboka oyo bato bayebi moi so abeta forme ya solo po ba saper ya segen en babima ya beta forme ya solo ya segen en ta beta forme ya solo na remercier à trop na ba conseil na remercier pe basala nzambe mokambi popol na remercier pe pasteur Mukulungwata ngana benga pasteur titulaire na remercier pe à trop na remercier bato tout ba olandanga bato tout ba rolanda mboka bato tout ba lingaka ngana bato ba lingaka te sans oublier vient nga RDC Adada Onga ngana benga autorité morale ya mboka via Dada Onga na pese ba mbote place za mbala mama ya na suki wana. Merci bal téléspectateurs na biso en tout cas bozala na habitude ya rolandaka toujours émission oyo to silisi awa Congo ya sika.net ba numéro ezoleka wana yo poza na likamba koloba obongisika poche na yo neti maison la production label mboka bongisa poche na yamba biso yo pe bongisaka poche na yo ya mingi te ko banga na yo te ozo pas des eloko na bino bo soutenir ngo bongisaka poche mais mingi benga ande pour na ba encouragement toza na besoin ya ba encouragement na bino moral financier encouragement financier que tu n'as noté mais moral conseil toi améliorer loko en tout cas loko yo bosimba o makasi mais yo za na besoin ba couvrir loko na yo ba numéro zo le kawana Congo ya sika.net benga tokoya toko couvrir événement na yo wana droit de réponse et loko moko boyele kaki awe vexé yo o sepeli na ngote en tout cas benga so lingo sa droit de réponse to tali parce que polémique ezalaki te toke nango pena na ninga bien bengi tokoyoka yo so possibilité ya koya eza to couvrir yo to zwa droit na yo opesa moi élément na yo tokoya toujours toza pona bino nyonso et puis émission oyo Allo Felande ya pona batu moko boete quelconque eza pona groupe ya batu moko te eza pona batu nyonso yo monike okoki obengi oye tozo zwa batu nyonso en tout cas tozo zangisa mutu te mais benga ndeba o bazoleka a bazobenga yo zo finga oloba ke non a o tozo zwa o ba yebi kolata te baza ba vrai chéri te mais yo za vrai chéri yo yebi kolata yo za boy mais les capé pour des ya yopé yo zo talanga donc les biso nyonso na éviter Richard Poiti na Felan so nga olobelo mo asuka na lo ka suka te na remercier 007 na remercier pe Maurice Premier le boss ya Congo ya sika ba bonne initiative OK le bosso to bois que le ba flair le ko na yango ngwana. OK merci Richard Poiti Ono se limbambe amour à vie Adantika qui aime musika yango akosamaki nasi nasili patience mais naza rempli na ba désir yo mwana mwana Yolande Mayas Richard Poiti na pena Richard Poiti Richard Poiti na Finlande Richard Poiti na Finlande Richard Poiti na Finlande Richard Poiti na Finlande